L'impossible. L'impossible. Bon, Zoya Yosika, ministre na biso lingi bala. Fona pengwa nani. Allez, ok. Okosumba. Oui. Mais olemi boendeni. Baposa nzoto eleki. Yes. Alira makambo eke bien tu. Neni. Posa nzoto. Oui. Neti posani. Neti posa kosumba. Ah. Seigneur. Yaka posa nzoto. Hey, ya. Ya kosuba. Izaka posa nzoto. Ya kolia. Ka posa nzoto. Ya kosolola. Ka posa nzoto. Ya koseka. Ka posa nzoto. Ata yomoko. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Évidemment. Alors, les 4 tokens. Tala, ce qui est en relation, mon ozo comme la moninga zo répondre te. Ngelo bani. Yeba ko zo bimane bembe. Ochecho koyomoko. Voilà. Sko okomi kanda boye pourquoi? Batalo boye osiliki. Batalo boye otala ngapwani. Ya problème nini? Ochaka choko pona nini? Mwana nzamba chaka chokote. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Mais il y a l'inga frère to ba frère ba mesana. On a nako linga frère église to mesana. Oh non, je te vois déjà comme mon grand frère. Ya tatani. Yes. Oh non, je te vois déjà comme mon grand frère. Ya tatani. Seigneur. Attends, mes sœurs. Non. Ata yomoko. Kalezalaka so papa na zana mbongo. Omona basi bazoya pa na mwana. Ba draguer yo. Oui, si. Bebe imbécile mikolo yo. Nini? Bebe imbécile mikolo yo. Ya. Alors, bazo sauter direct pa papa. oh. Ata yomoko. En tout cas, les Congolais. Les 4 tokens. Frère. So zana mwasi aza munene. Akosa ka okosilika te. Neni. Parce que ata batike yo saki mobimba loso, olongo sisango na journée moko te. Ya. Congo yo eh. Butu mobimba. Nalaliti. Oh. Pona nini? Na lukara naiba. Neni bakomaka. Echechira. Nini? Eningo na kisanini. Pona naiba ba série to tanga wana na l'école. Zeka prof alobi echechira. Mais la tableau abrégé naï. Aomika ETC. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Pardon bandero. Bosunganga. Soti lelo skiza nala la suti. Siko ya bisoni. Ata yomoko. Pardon pina. Bakoma echechira ndeni. Tole bango na commentaire. Pardon. Bulimba ngati. OK. A ochechoko oteli. Kanga pe ba photo Pona nini? Po lobi tango koma couleur neti libundu. Nini? Nini yango na yokia. Po lobi tango koma couleur neti libundu. Ya. Ba photo wana yango balolakisa bana. Kebotala nde nazaki bonzenga. Voilà. Lelo na koma Terminator. Lelo na koma Terminator. Yo mwana mobali. Opostara mwasi na oti. Oui, si. Limbi sanga me. Odifo. On fait arrêter le Robert, maman. Échec. So kino mwasi azokosa soldat o azana arme na grenade. Ndeyo etija ozala bike na maboko ndoko sale ke abango. Yo mtema beyo. Lea ngona msaba ngomba sawa. Les 4 tokens. Nini? I don't like chocolate. I don't like chocolate. Seigneur. Papa soldat.
Yaya. Soko moni mwasi na yo azolela. Zwa biya $100 pesa. Neni. Atiko lela te. Convoquer un tribunal. Engelo banini. Tovi mon génération mo mobali jour moi ça va moi compliment moké na mobali c'est que matolo. Hein? Nini? Dans son moni moi ça bandi kaka bébé mon beau tu es beau gars yo mobali il faut banda mama on a besoin d'une. Seigneur. Dans son moi ça bandi kaka bébé tu es beau hein très bien habillé. Ça dit yo mobali soit chez banda quand tout na maman OK on a posé à nini. Eh yaya. Alira makambo eke bien tout. Les 4 tokens. 4 appels manqués et coquille dans Évidemment. Mais 32 appels manqués. Pourquoi on a 5000 francs? Neni. Il y a Kangisanaka, pardon. Eh. Et le bas les chouchous de la presse, Bokechua Yambo, pardon, Makambo, ils ont dépassé Bissot. Au moins depuis Face ID na yo. Et boye longi na sa make up pour comprendre comment on mikosa. Neni. Na ebisaka oko comprendre ko zala nuna kitoko na ndenge okanisa te le jour où tu as fait Face ID boye longi na sa make up. Na make up ezwa ka metongo longo ni make up be Face ID o reconnaître te téléphone e funga mate koto comprendre ko ça la distraction mikosa. Seigneur. Osa na okito me na ndenge okanisa te. Face ID boye longo mutkolo téléphone sa make up. Na ebite nzambe nanga. Eza grave. Les 4 tokens. Yaya, kozala étudiant na Congo. Eza facile te. Oui, si. Donc, oza on a dépôt yaki depuis tongo. Ozo comprendre le roté. Maintenant, baza fier. Étudiant na biso. Ok, yo na 4 dépôt yaki tso zongi. O comprendre le roté. Bakandeza. Ba mesheza. C'est. Bowando boya ba onka bongo. Neni. Tango boya au mona kena TikTok a téléchargé ma vidéo motivation. Oh, je n'ai pas peur. Dieu m'a créé seul. Les 4 tokens. Eningo la kisanini. Azela ba peso maloba. Engelo banini. Zapio. Bino ba mbale bolo wake ngai bona comprendre ka basi te. Grand frère, ozana poso comprendre muto nzambe tango azaka zo créer kutaka yo zo lala. Eh yaya. Toi mariage danga oyo bina kolekanga. Allez, libanda. Pour nani? Pona nini? Soza poso bina organiser mariage na yo moko. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Yeba kopona mobali oyo okotonga na ye foyer. Landa. OK. Mobali oyo abala. Mais enceinte libanda. Mobali wana nde biso to benye na anglais. Parlons ngolobani. Mai ekufela mbwa. Na mkuse kidodi. Seigneur. Makamni to mwana mboko. Yaya bien bobo. Ye papa zo conseil. Mudawa de conseil ya mudawa gagner vie. Vini papa za mama loka ati abiso. Eningo la kisanini. Na bunye to mama salisa yo. Oui. Wa encourager papa. Mboka ninyo. Là, on si longtemps, yo za bon moi. Na bon nga te. Nzamba sala zolo pona moto apema. Oui, si. Mwasi atoboli yango. Nzamba sali lo lemo
Pona motali anango. Alors, Mwasi atoboli yango. Seigneur. Siko yozi motema na yo opesi na mwasi. Ata yo moko. Akosana nango nini? Akotobola yango. Ya. makamni to mwana mboko. Bila ko banganga vina ngai baby kaboy. Na ba koko depuis ba defa mbongo nanga. Mie go futa ga, go futa sute. Na connais comme il passe. Il faut la songa comme ça nanga qui commissionnaire. Seigneur. Ana ne fera que l'église. Wa kamba simba sute. Jésus Christ. Configé côté. Kasi faso ye wana na banga tende nini? Tena wana na lobelo likambo nanga. Ndiza akabungu. Zaya sina telema. Yo be fanda te. Fanda. Nini meme yo? Fanda. Mwana nanga. Olobi nini? Nani wana no? Na opesa nga kisa basi. Kisa basi. Na aje na yo. Ya. Baba courage. Yo ye bien nanga. Gaza kisi abana mikete. Tanga qualité. Seigneur. Mwana Jando. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maman. Yaya. Oye susu. Yaya na yo somba te. Maman. Yaya no somba. Nazo somba. Nazo somba. Boy ba problème. Je ne comprends pas. Maman biso ça na ikamba. Nazo somba na yo somba jina yo. Na boy ba problème. Asali nini? Asali nini? Na boy ba problème. No? Nazo somba. Na yo somba jina yo. O makamni to so mona ka boy. Kilia aena mbongo. Bima mama kende. Papa Kilia yo roi. Zo kende. Sardine combien? 2800 na boy ba problème. Ba Pété que le tissu là yo sardine ça. Hein? Sardine combien? 2800 na boy ba blague. Et bon paquet spaghetti. Maman. 20 000 na boy ba blague. Paquet à festa combien? 8500. Oh. Alors, Combien on va tu je ne maintenant que payer sa moto? Yes. Non mais spaghetti. Non, c'est pas gentil quand même, hein. C'est pas gentil. Ah, vraiment. C'est pas gentil. Les 4 tokens. Papa ndenga uti poto boye. Elo ni esika yo moni kuna na poto o memeli biso. Elo esika. Oui. En tout cas, voilà butunga matango sute. Neni. Voilà butuna matango sute. Nefso pena likolo pena fine tobokeli biso na envie. Ba kodo tu ba ko kolala. o makamni to so mona ka boy. Kolo pena fine tobokeli biso na envie. Ba kodo tu ba ko kolala. Ba kodo bazate. Ngai soki mutu alobi lukuta na misu na ngai. Nalingaka te leka na pamba bona ko papola bimata makila na zolo. Tindiki envie titongo nefso tine na abo. Voilà butuna matango sute. O matango te ndini. O sumbe ile kana TV. Zo baba cha mwamba na manteka. Les 4 tokens. C'est. Oza na iPhone nga za Tecno. Et après? Mero bangati ndelo mega. Alors, Yo somo na Amerika senga aide na Congo. Yes. Tena bana nini ngona yokia. Oh bandele logo. bandera. Yo somo na Amerika senga aide na Congo. Congo yo Biso ba Congolais to sali nini. Yaya. Yo mwana mobali. Ololinga basi. Basi ne mtu ba olinga yo. Peli kona ngo ba ke obalinga ngapo na kitoko. Ngelo banini. Limbisanga me. Vous en avez raison, hein? Hein? Nini? Bon. On a fait combien là? T'es bon, on a raison. O makamni to so mona ka boy. Les 4 tokens. Frère. Ah yo postaka mwasi na yo postaka ba maboko na ye. Siko jura kuboma watu kino kange wapi? Oh. Mbaka ninyo. Ah yo postaka maboko. Les 4 tokens. Pona nini bino ba Congolais soki batuni bino question bozong saka les mêmes questions na moto atuni bino. Hein? Na ebisio. Yes. Mbaka ninyo. Elenge mwasi. Papa likambu. Kabe to kontali ko yesa pana bana mikelo ko na bino. Voilà. Mama ni pas.
Alira makambo eke bien tu. Yes. Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand? Wana mnana kati. Ala kando linga mwana batu we. Mama biso. Nebi tenza melanga. Yesu, libota no bazo luko libanda. Abi libota langa o wapi. Libota langa baona na bangwa. Nanga bela wanga ni wa Nzambe. Okay. Wa papa langa te, papa langa bawo wazana nga ya. Seigneur. Non, papa. Alira makambo eke bien tu. Bandeko nanga, na pesi mwasi nanga mbongo olia na tongo 10 000 francs. Voilà. Alors, atu nanga bébé, mbongo pesi nga na fufu na kati. Nini? Ningo la kisani. Nga répondre te, fufu cha libanda. Ya solo. So che libanda simba teke cha na chambre. Et après? So po mona chambre simba te esposango. Seigneur. Les 4 tokens. Maman, pour toi, je ferai tout. Batinda ni kabasana boy. Nini? Toi, Loba, maman, pour toi, je ferai tout. Batinda ni kabasana boy. Eza grave. Bajensi pada buchikubimaya bapapa so. Bajensi pada buchikubimaya bapapa so. Ya. Biso nanda kutolia esubiani. Ama. Tandi na koi. Seigneur, jusqu'à quand? Albi, mokonzi kombo no nani wali boso kamera. Shina rambo soda poto. Shina rambo soda poto. Bongo vide nwe kombo nani. Kombe nango na kangila batu. Kubota? Na bota. Bana combien? Na paka juma. Yo. Combien? Wafuna tuna ba mama na bango Yes. Bandera. Combien? Wafuna tuna ba mama na bango Les 4 tokens. Hega mama ngala lingi mindondo te. Hega natina loba na ndako yo. Hega biloko nanga. Hega mota simba kate. Basimi nini ya yo? Hega tuna desi. Hega simini nanga. Ojo loko ne kodia. Mama na sini loko ta. Ojo la mana yesa. Nani? Ojo tanya kota bakamu na. Hega mama. Hega lobi na butu. Hega desi. Hega simbilika. Nini? Hega lika. Signal, c'est quoi là? Nalobi. Hega lika bunanga. Hega natika la via la tongo. Ya. Hega zute. Est-ce que normal? Makamni to mwana mboko. Comme ça, on compte à boloko na nzoto no. Bikani quand on tient molimbe bimi ale na tika ni pamba. Na ko kufa pona yo. Congo yo. Oui, allô bébé. Allô. Bébé na lobi Na go tunelo moko. Bon, no ba problème te. Yoga logo yo. Po nini? So to kutana yo. Ora taka kale so moko. Tellement non. Ni nango na yokia. Oh, badele logo. Po nini? So to kutana yo. Ora taka kale so moko. Yes. O makamni to so mona kabu. Tina sana we bele me ya kula monde. Luvunu. Okosi. Eswaka. Sikoyo. Po nini? Nyose zata etoboka na doa. Wana mnana kati. Lelo na remarqué même kanga lupango so ke pesa mbongo na franc batu bako chola libalo ndre libale uti mboka. Je comprends pas. Neni. Oh ba sengi $5,000, $4,000, $3,000 pesa moka na franc. Oh ba senga ke mbongo libala pesa 6 millions de francs. Bazo kanise lokola mbongo ane uti na tolo. Seigneur. Undira kumba ki bwatu akongora ki ba manyoko na ba kimpuka pa na mbongo wana. Pardon. Ils ont dépassé Ngai. Peuple a comme à niveau ndenge wana. Bon, toleki. Komo kamusanga na kisasa. Nini? Omona mwasi ya kinwa alongwe na ndako wake matanga.
na matanga bakendaka kolela mutu sa kufi moko sutuka boye mwasa ke na matanga akomi kotune bembe ba question neni yayo mona kinini yaya nini akomelia eza kozana nyongolo bana futa en tout cas yaya telema bunda ebemba telema bunda yo kozala wana ata yo moko. Et le bas les chouchous de la presse, Bokechua Yambo, pardon, Makambo, ils ont dépassé Bissot. Zwa Gilex Oyo. Fongola Yango. Mikata. Hein? Nini? Mikata. Yaya. Mokane Mikata. Mizokisa. Mais si on a Mikati, au moins t'es que Zuka. Ah, on comprend que oh, l'ingba salote ko sala ngope muningate. Voilà. Tant bien ko kina bobanjo so ça ba ninga bobanjo kata ba bo bi ke pesa ape passe. Évidemment. Mizokisa. Mi na boka le mbaso ma bioro. Ah, monsieur. Kango penda place tout sauf Mizokisa. Panga tika ne lo kwa no sala. Obi ma bioro. Obi ma bioro. Les ezani. La gefa uti. Ba pumu. To sa ngolobi. Hein? Zwa. Bonjour Yaya. Bonjour. Na tindelio 5000 francs wana. Oso melanga manoyes mayana manayo manayos mayanaz. Eningo la kisanini. Oso melanga yonama yonamaz. Yoneme yomayen no yemez. Comprends pas. Yona mayonnaise. Yaya. Sombelanga yo sam na So baba cha mwamba na manteka. Mori maseka mori ka chikoro kwa moko moso. Moso na Nzambe. Awa ngana zo repasser lamboyo. Soka meko kiende to rendez-vous na mwasi mosu Nzambe e lambo e pasola. E pasola awa boti awa. Après comment tu es na kena kokutana mais j'ai rendez-vous avec mes amis. Et l'on mes amis comme eh bébé tu es où je suis déjà là. Seigneur. Nzambe lambo e pasola. Mboka o ndeko nanga na zolo bawa o ko kanga soko zi chance ko bima kende na yo o bela mutu pamba sa o yeba kisi dikola mboko. On va continuer. Oza mobalité. Oza pe na fiancé pété. Mais yo wana déjà sélectionné banzembo oyo okotela ngona mariage. Ya na wa tekela yo drogue ko? Na obala. Botika na kimia pardon. Bochanga pression te makelele te. Bokanela ngate. Bolelanga ba live te miniature te. Pasteur Moïse Mbiye, révérend Moïse Mbiye. Pardon, Naboy. Je veux pas de problème. Pardon. Pardon. Soki mibali andako bakome kokende libanda yo kanisi pona nini? Pona nini? Bisaleli na yo wana na libanda bizu mwa bapesi mubali. Me yo fanda kaka wana ta bizu ya pamba mubali o ya yo obo banda ukotana ozo pese pe bizu mwa yo pesa isusu te. Oh. Ya. Landa place ba pesa bizu. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. OK. Soki na kibo mwana na yo. Oyiba miliki te chez bino. C'est kokula benti. Bambo di betam. Les cas token. Mama patia. Signal, c'est quoi là? Oh, na kumina pa masumu na bino. Hein? Kinduma bila bosa ki sata mobimba Kongo mobimba Afrique mobimba. Nga kufa pa na bino. Di. O makamni to so mona kabo. Oh, mais faut kufa na bino. Il faut vous obliger nga. Oh. Seigneur. Betala âge ba lo ba nga kufa pa na bino batamuki 25 ans. Eh Yaya. Misisa nyosa nzoto za hotelema. Mai nyosa za roningana. Seigneur. Ata bisa wote poani. Mboka ninyo. Anabi bisa yo kaba kama. Odo fio yeza Philippe Saint. Il faut afia kula. Bon Philippe ko mukongo lo wa 4 zamba bongo. Seigneur, jusqu'à quand? What's the money fimbo ese? Tutu yoku so mapeka kindumba koko no madwaza ka ndumba kingasani. Bota ma congolais yo kalengi. Kalengi. C'est incroyable. Moi-même je regarde, je dis avant la silisa.
kutanga mbandanga na Kinshasa ezalaka ndenge moko te. Kinshasa soki tuye classe. Bazobenga registre d'appel, tondimaka na Fier, Mabiala, Lukombo, Mambweni, absent. Voilà. Mbanda kabongo te mungala tangaka na Loma. Neni. Prof azokota na classe lokola mutayebi tumba prof ango pe yuma te mobali. Seigneur. Omona bena makolo bakwange longisomo lokola luketa muyaka. Ya. Tia ko choko kandilance. Bino bele velo saku. Lo chako profe. Ok ba moko ajoka na murangi awa. Seigneur. S'apprêter bino, rese na pero boka kana libinza, lelo lingi être appelé. Élève beaucoup nzampela o. Iyo profe. Bosoko kinji borumbue na yawe. Boroma nyama libolenta o ya. Alira makambo eke bientôt. Matondo mingi. Tuna bato batondi na stade bagoye bisoke toye kotala match. Tuna bato batondi na wenze bagoye bisoke toye kosomba toye koteka. Évidemment. Tuna bato batondi na classe bagoye bisoke toye kotanga. Mais il y a un seul endroit où bato batondaka bayebi eloko baye kosala te. Ndambu nde bayebi ezande na église. Seigneur. Na bisi ndekoyo. Papa Nikolo bakolesa bango vungule makasi solo bayete lelo ayo botela bato be compréhension. Neni. Ikizaka kudu mama ne maledike. Aimbi nini? Akyoemba naemba na ngabongo teli. Yo. Alira makambo eke bientôt. Wana mnana kati. Ndaba pambola bino. Allo la. Allo. Kote maranga matenga na yembo.